On a faire ça émission à Karine Mokonzi. Biso ba ne Congo CP là. Il fallait pas à comme un niveau oui même c'est trop. Il fallait pas à l'oba. Silence naïe. Ils ont arme de destruction massive. OK. Raison non. Faire un frima. Me faire aïe man en franc congolais. OK. Sur le bilan national. Musicien ni ou la génération na bango aïe man en franc congolais. Voilà. Est-ce que nous sommes franc congolais? Nous sommes ça fait ou à grand le courant pour aussi man le beau qu'on a le beau tout les bossos. Au monde bi tumba to mo bono soutenir faire la soutenir à faire parce que pour nani azane Congo premièrement, deuxièmement aza poilou il y a musique africain. OK. Aza combattre mingi. Alors na biso na bino to sangana to bino ngana ko kabela ferretien mais ceux qui na soutenir na nzila boy et ko sala malamu mingi ferre musique ndé muteli sagai ya le sa musique té ferre gola ya mo na pesa kombo shaitan pour faire era bana ko sala ba 6 ngana na mo amuke. OK. Nous donc faire banda makambo naï faire attendre la bénédiction ya ba ne Congo nyonso. OK. Ndenge ngamo na za na longi ya Congo story na tie déjà bénédiction pa naï ne Congo nyonso pour ça bénédiction ngo mona ka faire nyonso oyi ya sala ka isimba stinge la faire et bimi et betiki na pe mutuka. OK. Il y a 100 plaques, c'est on les a lagués. Voilà. C'est que yomoko loba. Pire roman et autobi makala mingiti. Faire attention à new trace na terrain net. Ah, tu as eu trace na terrain net très banit. Ouais, loba non. Les lots tout à la makambo de piste. On a traité plus de 8 personnes. Bolimbi sanga il faut na loba on a TV. Plus de 8 personnes on va pour tourner binokuna. Na traité maladie ici à mon réalité. Mais pour appeler ça ngai libonza na ngai musala na saleli. Obi ki batebeli ba pesa te ba muso pe ba mo bloquer. Améliore pe mbom. Améliore mettre mbom. C'est que mettre pouvoir à monter ba améliore. Non, yo belo komoko. Orobi me na chombo. Mon natie botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Très heureux de vous savoir, vous êtes nombreux en train de suivre cette chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, on a la vitesse au Wapi, ça dépend de l'heure à laquelle, au Bogolanda, partout dans le monde entier, avec votre humble serviteur héritier Iboula, l'homme de Betabilo, l'homme de Emisala et Bosolo la musique, en tout cas, tout le héritier Iboula Mouyara Bango. qui vous a tellement belé Bogolanda. Je dis merci beaucoup à mon vieux Adrien Chamotomètre Bebazi Beba. Tchafouin Omonayango, pourquoi pas tout puissant champion Adol depuis La Rochelle. Je dis encore merci beaucoup à Simon Kay 9278, grand rappeur, professeur arabe. On va consommer chanson Djili. Et ça là qui tokona elenge donc tout cas na plateforme maintenant sur téléchargement pour consommer chanson Djili et ça là bien et puis bobo sanate bo qui na Simon Kay 978 officiel pour que s'abonner et ça là bien. Je dis merci beaucoup à Belle Brida, Nelly Tamwe, Jesken Jenga London, Maman Lanita la Gabonaise. Pourquoi pas ma jolie Kouete. Je dis merci beaucoup à Maman Fanta Fofana. Maman Fanta Fofana, représentante, il y a Bagolo, on a gladiateur Nyoso. Pourquoi pas Yannick Kainga, la monnaie invisible. Merci beaucoup à DG Blaise et Polo. Pourquoi pas ancien Botoko ya Pichou, Ibou Noir, Balobi, Vandalou, on a Poutoulounde Komata. À ta concert, il y a des prémices. Nous les Robeta Maraka, faire la Betara toujours nous. Aujourd'hui, héritier Iboula, Bruno Lubi Kambon à propre Sandangata, il y a Maman na Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Esther Mavagala Mavaralos, mon abata papa Gérard, je te salue. Aujourd'hui, moi, héritier Iboula, je reçois pour vous maître Bandego Bele Bayebiye, Naba Ope Bayebite Lelo,
voyez vous découvrir na olinga yemoko à se présenter pour ça la kitoko na elengi to betane vraiment ma solo par rapport au marambo etali spiritualité marama musique na biso marama ba combattant to solo pe na nous parce que ba makambo neza ko ningana est-ce que ba koko na biso bazotika biso ka boy to solo lango un maître que je le dis bonjour. Bonjour papa Ibula yenge kieno batu nyonso bazo landa biso batu déjà bayebi ngai ona na mo o amoni ngai mbala liboso maître diable noir to katara mukuse maître noir lo nyankongo donc en personne yango yo ngai oyo yo bandeko ba kolanda no bate bandeko musu bayebi te oko perception mo biographie no mo synthèse oko sala kitoko maître noir aza l'homme ya Congo naza guide et spiritualité naza maître pe garder la culture Congo précisément na fandi na Matadi Angola na Kinshasa donc Congo Angola donc pour le moment naza na kini awa mais ko landela makambo na ngai na mona ki non passage na kini ko likaka bongo te il faut to ngana na ya ibula poto pesa batu pokala na lekela awa to pesa batu makambo sika to lobela batu kuma anendenge sili ndenge makambo zo evoluer na mboka na biso lelo vraiment faut to loba vraiment culture mingi bien si ba monaka toujours na fashion mais lelo ba moniki na lati boyetini oyo elakisiki émission lelo vraiment naza na posa koloba vraiment oza na posa koloba bandeko ba ko poser ba question bino to za la kaka Matadi Angola. Pourquoi Matadi Angola? Relation avec Matadi Angola. Bon, relation avec Matadi Angola, Matadi na Angola, nous sommes à Congo dia 4. Congo dia 4 parce que capitale na biso ya Afrique centrale ezalaki na Mbanza Congo. Yango babengi Congo dia 4. Donc Angola na Congo ezana ngelo moko biso moko batu na départ ba koko na biso to tcheba frontière. Mais ezalaki eloko moko. Biso no tozaba na royaume Congo. Uzomona biso no tozaba ba descendant ya ne chaku panzu nzinga ndenge tozabo donc tozaba ne Congo biso nyonso donc Angola Gabo Brazza nyonso izamboka na biso mindele er bango baye ba kaboli biso biteni mais yango mona biso ba ondezani ngono tozalaka toujours okende bamboka na parce que za bamboka na biso na kozala na frontière ta okende mabeli o ba koko na nga bayoki la passe voilà bandeko ba Rolanda to monyo lelo anteni quand le lobby bande obamona na fashion oko détail to monyo ba bien ko ba kitimbo ba mayaka tel même parce que ba bi et lo onyoso ezala na signification na lelo to yambi obola tiboy pona nini parce que le lobby ozana posa ko lobo ko perception ba explication ba détail bio bon détail oyo lingwando ya pembe eza fini ya pe OK draw ya rouge on a tie oyo izamvita donc bitumba parce que Afrique ils en ont bitumba. OK. Mayaka on a chebu isa mayaka ba protection. Oyo zo mona mbuma oyo ba neko ngono so bayebi mona so balia ye mutu bataka mbuma ona leketo. Oyo za ba bambu oyo butaka na mai. Ba bambu mai. Oyo za ba panza. Oyo eto zalaki na bedeka to zokola taka po sala mandanda poto popula masasi. Ba panza. Oyo zo mona oyo iza amu bimba ya bakoko na biso ekiko oyo do présenter bakoko na biso donc ancêtre na biso nyonso o bafandi awa yango zo mona awa na ba emblème ya nzila Congo awa tie shishi lisi oyo zo tala Afrique mobimba o étoile oyo la kisto za la biso nyonso ini rouge oyo elakisi ki eza vita vita ça veut dire quoi bitumba parce que ndeto za ndengo na Afrique eza na bitumba yango moni teni oyo biso bato ba ne Congo to lataka blanc rouge blanc autre zo senga pe na fumu kimbango rouge ils en vite parce que tozo bunda déjà bitumba ndenge toza boye toza na ba guerre froide moko boye ndenge toza boye entre biso na ba mindele toza na ba guerre froide yango eloko avant na kota na biographie na ngana ko lobela ba combattant batika ko bundisa ka ba musicien na biso baza ba ne Congo lokola bango omoni lelo na Belgique kora fumu kimbango ezana necha kunzinga prince na biso bazwa ebembe na ye na babie na ye bazwa ba China misi
bikeko nyonso wana babien na biso nyonso wana masque na biso pouvoir na biso ancestral bakanya yango quelque part bango baza kuna babunda mpona yango biloko wana ezonga na mabele na biso mpo Afrique ezala libéré batika kobundisaka bandeko na bango babundisa mpo ndeko na aza adversaire na ye te babundisa mingi bamendele wana bakende na musée wana na Belgique bakende na musée wana na Belgique bazwa babikeko na biso wana bazwa corps ya Fumuki Mbangu bazwa corps ya Nechaku oyo escalette oyo ya roi ya prince oyo bachaku na musée ezali et comment poussière te nango la so même ba image ezali OK ce qui vous permettre ngai na kota na YouTube na la sabino ba image ezali na biloko ne nyonso babikeko na biso nyonso ba mema ba nzambe na biso. Est-ce que ce biloko wana ba récupérer ça peut aussi changer pouvoir na biso ezongi pouvoir na biso affirmé yango na conserve ba combattant ba bundisa ba musicien te ba sangana ba komeloko moko bango baza kuna ba kende ba tele ba zongisa biloko na biso soki bazongisi biloko na biso wana Congo tokoma sikona parce que besoin indépendance ya spiritualité te na kimusuni besoin indépendance mais na molimo tozaka ba esclave oh nandeni tozaka ba esclave avant yebe siko zokende il faut yebe siko outi parce que comment fait-il biso to bosani esika o biso to uta esika o biso to uta est très important batu o bakufa bakoko na biso bakufa karaka sonde kufa mais milimo na bango ze circuler pona nini mutu no sazala kana posa akufa na mboka na ye po wani za mabele na ye bakunde na mabele na ye yango mona mutu musa kufi musika mais ba obligé ye ba ko kunde na mabele na ye dans ne munela za so mutu ne ma kufi na Afrique basala ka to e bemene sani ezonga na mboka na bango. Mais ce qu'on a besoin de nous, c'est Libanda va couler Libanda. Normalement, photo zonga aux amabélé na biso. OK. Aux amabélé na biso. Et le quoi les bosso bitumba oh biso photo bunda on a zo lancé guerre. Yango muna lati ba rouge boy. Yango muna lati li teni boy. To bunda na nu ba ne Congo nyon surtout kene na musée na Belgique. OK. Ba est-ce que dit que kit au pape oyo afin de la kit ya pape. Pape no so aleka kit ya pape. Il a kit oyo ezaki ya ba roi Congo. Il a quitté roi. Beta non bilo go fongola biso non. Il a quitté roi. OK. Kiti o ya mweza quitté ki moponzi na mbanza Congo. Ba ne mangu na Rome. Oui. Maintenant, que pas appelle ça makambo. Na do pesa makambo te. Na do asime ba mona nga. Na lo ba makambo moko botia lokuta te. O achete mafali ba recherche internet et comment téléphone comment na facile. OK. Kiti wana. Il y a kiti oyo ezalaki ya roi Congo. Basala tout est possible. Est-ce qu'on dit que basala tout est possible pour que le christianisme est autant en Afrique. Ba roi na biso moko. Roi au histoire ba te belé ba yebia moté. Ba commissaire pape noir. Pape ya moto mundo aleka. Pour na ni pour christianisme est autant. OK. Na kati o na mboka na biso. Ndenge tozabona. Alors, bakimbangiste, babi très bien corps o kibangu o bacha na kamba ita kimbangu te bazwa eke komaneke batela biso na mais vrai corps kimbangu. Ils ont na mboka na biso te. Oh. Vrai corps kimbangu ils ont na mboka na biso te qui les na Belgique. Minu ya Kasavubu. Pardon ya Lumumba. Qui les gens en Belgique, comme Mundela, les missions la minu ya ancêtre na biso ba buna poto zo indépendance. Azola qui ce n'est pas yango no o eza trophée na nga na zone Afrique. Donc minu ya premier ministre na biso. O ba saki ba zo indépendance Mundela na za envie. Tout à l'heure ba vidéo na ba internet. Mon frère. Est-ce que tu comprends était loko wana? Biso to ko comme exemple premier ministre moko boye comme exemple ya États-Unis. Bomi awa ita minu na yepo to sala be mizo to la sango trophée. O trophée na zone Afrique ya minu ya Lumumba. Ozomona te ba guerre na est ezo sila te pona nini mundele. Aye ko bebisa nyonso. Wana eza berrer na biso moko ou bien eza berrer
il y a des dirigeants, bien ça erreur, n'est pas collaborer avec les il y a erreur, premièrement, non, il y a erreur dans la vision, on a raison. Avati. Pour nani, il faut aussi entre bisomi balé tous les locaux moko. Il y a un moment où le barré locaux moko. Tout vous tout ça beto qui belle tout filangi maison. Tout maison a biso moko. Tout au macal, c'est la biso tout tient à place. Tout aussi macal c'est tout tient à place. Tout ça ngani biso nyo c'est comme et locaux moko tout comme ini. Et tout qui des forces ou ana. Tout qu'on gagne. Mais ce qui tout ça divisé. Tout gagner que, bah on se bat pour, on se bat. Basa contre il y a un moment où il y a un belabino toi tout nous on a invité wa silwa invité pour le Congo wiza ofumandunguno ngi fumandunguno modu muka invita do wiza sala sala makisa mako mungiza kunata chiko musu Congo wiza ofumandunguno ngita ila kisinini todo senga ita prière todo senga na nzambe ya victoire toi tout nous on a invité wa silwa But those bunda na bitumba ozo silate wiza ofumando ngono yaka yo mukunza victoire nge fumando ngono mudu mukamvita yo mtu zalaka so zo bunda ozo pumbwa mbila wana soki bisone to sangani prière okana tangi soki to sangani biso nyonso to tangi prière o avec concentration ko gagner victoire et loko kana to lobelo kama prière o ya mtu ida clé baneko. Mais la prière clé, quand la yona marambo lobana âge aux alangs et au balanate parce que bandego ba kotala boza batu boko sela na monde spiritualité oro expliquer na bandeko par rapport ya kotala âge na marambo za koloba zo correspond so ozo sola na ba 7 ni ba bazo la ba marambo za koloba bien na zo sola na ba 7 ba bazo la makambo la spiritualité dans âge té spiritualité dans âge té am pita na mbula té. Okay. Parce que amnao nous avons pour nous la créer on va bande la mokili ko enveloppe nous botamande na moment oyo siècle oyo mais amne za ko ame ko farate ame ko la tina fin du monde ame za vimona mokete o iza siku ni na continue de PV o iza o neza na continue de PV o iza siku musumite mettre mon mutia za la raté. OK. Mettre nyonso azalaka mokolo omoni tozana biloko mibale ko bato so faut comprendre ngande na taboyi intelligence na sagesse c'est deux choses différentes nga siku na sagesse okoleka nga na intelligence mais sagesse na za nango yango izo peser parce que sagesse babuta mango intelligence na ko prendre ngo ne otomona yango eloko ezana. Voilà, merci beaucoup RBJB, Herbis JB Papa Malongi, député à Bamama, aux Hollanda Bissou. Tous avons un maître noir, au bétané, ma maître, on a vendu que belé, et belé, mais on va la pratique. Est-ce qu'il y a un document qui est à solo vraiment? L'acception d'un document, on va travailler au sein de la rabattu. Na bandeko ba Rolando Sika ba obayebi na ba oba Rolando Sika ba document o isa ya pirate et mon anaka ozomona bien wana ba cacha ministère de santé. OK ozomona OK ba document oyo isa ya piratité ozomona total le ba o mona ozomona ba cacha ba ministère de santé ba kombo nanga et déterminer ba malade na sala nga sala ba travail nyonso ngai na sala ka travail nyonso sauf oyo asa neko ngote na sa eleke musala te d'ailleurs ça la minga ba pongo neko nyonso donc ba africain OK donc mundele vraiment désolé so ko zande 50 ne na ko aider yo ko sala mundele tis te na ko sala te asa neko ngote po mo be bana tis na bango bazana tis na bango so bazana tis na bango yo zane loko no pour ko to lingo kino yiba muninga parce que bo mungi bango bazaba faible au sein là tu malade ni notre terrain ni tu mbasu PC moi c'est abotakate épilepsie donc des belé ba hémorroïde nyonso wana sikuza ba malade on a tritaka à part ça bonne spiritualité surtout qui na sala ka presque nyonso na sala ka faute moi si bon na peut-être moi si na sala ka na linga na pesa ka mtu kisi basi te pour alinga basi mais le ko lo za na moi si mo linga ko lingo balaye mais azo compliqué yo na ko aider pour balaye parce que biso to tinda raté moto que no sala kindumba parce que makamna biso to sala ka faut na règle faut na règle pour isal faut tambola na réglo pour okinde liboso ya ibulu to banda no banda kala OK est-ce que tu déjà appelé à ma besiringa
T'es dans vraiment beaucoup de ma bête. Merci beaucoup. Et là, c'est déjà parce que les loyaux ont été pananga. Oyebi ipananga, tout a déjà famille, tout a libota. Ils ont internet. Si on s'allie ma bé mon kobo, ba robé nga payo. Mais vu que o yambanga bo, na pesa ko l'oroté. Mais so yo ina za a ina caméra, le fouti ba transport no ya o yambanga. Ce qui ne compte pas, aux gens qui ont respect, aux gens qui ont ndambu, aux gens qui ont pengayi, ndambu pour oyedike, sur de saler mission, bateau babenga kao, babenga nga baganya ka un plus. Donc tout est au salaire mission mo bombala mo zuki si mo bochebo, pas mbongo bibi muto ko zombongo non. Il faut tout là qui sabana bana na biso bakenda pour tout bazo chance ko yana Afrique te culture Congo. OK. Et on tali émission akani atade mo ko bomi balé. Oh ezali ke un jour pena débat pe à lobby yango. OK. Que tout ça la mission mon gobo le ba tenter au bayaka au internet à côté ka bobi misimbo on appelle ça ba tumbo on a za boy non premièrement des années on a tout le gars moyen de vivre ka ana mokilia ngamo ko dina za boy même na za na mbongo te soke ko somba ba immeuble mais amki na za na ngona musala sala kana gagner ngo officiellement. OK na musala unga na zala kana ngo na voyage na mataka ba avion na kinaka parti par là na musala nga oyo. OK donc musala nga oyo na zongo na tchao na premier position parce que yango nde bomba bana na nga na famille na ba ndeko na ngai musala ozo mona oyo à part ça to zongi na question na nga sala nyonso oitanga minani foute maladie kibasi donc mbongo banini mais na sala siko biloko ya mikete ouais ba travail mo bezanga tina hein pe na lingara mingi muto azo poster pa na ngai azala responsable na linga kusala misala mo bete oyo et aux salam salam go boye aux sala rapport sala non yango mona nga iya ibula batebele balo ba mettre non za fier azong saka bato comment fait-il ozo benga na mamambo mais moi ozo benga oté non tout le monde musala zo sala ça musala pour na sala ngo ils sont comme exemple 100 €. Ils ont 20 €. On a monté au Koukana, on a monté au Zambon. OK. Donc, on a tout gardé relation à Bisson, on sait jamais l'objet. On a même sa crédibilité par rapport au Pessinga Mon et Kokatanga, on a dit Migana Salo Moussala, on a Moussala Pessimité. Pessimité. La Cameroun soit arrivé. Et là, on a comme des difficultés, on se tombe dans la Moussala Bisson. Et ça, l'équipe, on se sous Oyo, Bakuma, Koyan Internet. Baïbi Moussala, Akoya, Sali, Loko, Moma, vidéo, mon auto, l'action a Sali, comme ça, Bimisimbongo, mais pas papier. OK. Alors, mutu ara komona mbongo akwatire mingi panayi. Si vous escroquer ata la démettre non na TV moya benga noir. Exactement. Alors tu vidon ndenge moko. Musala bandi ko beba. Beba difficulté msuto to na musala oyo. Ngana traité plus de 8 personnes. Bolimbi sanga le il faut na lo bango na TV. Plus de 8 personnes ba poto na bino kuna. Na traité maladie sili à mon réalité. Mais pour appeler ça nga ili bonza na nga musala na saleli. Obi ki ba te beli ba pesa te ba muso pe ba mo bloquer. Améliorer bon. Améliorer mettre un bon. C'est que mettre pouvoir à monter, bah améliorer. Non, il y a le comoko. Oh, mais même la chombo. Et il y a Iboula. Ouais. Au monde ça na bison. Et ça là premièrement na nous toi ba docteur. Au monde oyo. Ni kada na biso. Voilà. Na ba règlement dont terrain na moi dans la premièrement ceux qui malade il faut traiter na mbongo ya na sima. Mbongo ya na sima. OK. Donc c'est que vraiment au ça là on vraiment proprement dit pas bande comme ça là. Mbongo liboso musala na sima donc mbongo liboso musala na sima omoninga ya ibula so ina zala ki explonga menaza na koza millionnaire na ba relation sur na zarango. OK. Mais attends que maître surtout que la mbongo te pour ngamu na binde basala ki sambo so comment peut-il na surtout que la mbongo o ya muntu o azo paranga voilà nga sala ba koko na nga za payer chaque fin du mois na na pouvoir yo ko na mbongo o na pouvoir te menga na pouvoir yo ko lukanga na ko lukote o compagnie ibula non so traiter mutu o za te mutu mo faut saler sur mabe faut tika ek. OK. Na ko pesi o pesi mbongo te o moni so ko sali mettre mabe hein o compagnie pe no mettre sali nga musala na sali mabe ero fandi bo tika ne vino mo mo za o kanisa mettre na pesa mbongo te o mono bandi so bikota ko taleso mo ko sala nga mabe tika na pas pasteur mo gobo mo ko sala nga bo zone makaniso na mettre mais ça non exact ngala traiter au kaka et si ce ko pesi nga ite maton so pesi ba to traiter mo ba bika na mo ba zo ba maramna bango mais ba zo makambo. Voilà, bazo baron sauté. Bato musupe bazapé au traité. Chaque fin du mois c'est en qualité. Maintenant on fait ça $500,000.
$500. Bon, ça va être 1500 à Pessa au Kabila. $1500. Ouais, bah Pessa. Ok. Bah Pessa. Donc, c'est là où ça est dans la réussite. Donc, il m'a fait. Na otanga kombote azotala ngai na baza ba mama baza misatu mama moko et ba mama mibale na papa moko. OK. Mama moko azakobota raté na tekata pays na Belgique. OK. Na traité ya tina kin. Nzaba songia bota en tout cas na senga kaité. Asala jamais 2 mois atindila ngata 500 ou 1000 té. Donc alobaka mbongo na pesa kao na libunza oro bakoko ba pesinga. Na mona rango comme si bon on appelle ça ils ont muki suffisant voilà donc faut on appelle ça no bino on appelle pas problème sur ça là pour quand tu nyonso oyo zwaka faut opé ça ngai non et ça condition tu le mettre sur la pesio na pesa kao na mutema na mobimba de so zimbongo na santera kimia moko boy na kati et ça na papa musu pe na treta in Allemagne en tout cas tika ngati donc biso na posa mbongo te ata otindela nga mbongo te mais ala reconnaissant na musalo na salelio parce que elle yoza ko lala nga na butu wana na do travail sérieux ozi ba résultat babilo muso mo bozana mbongo ko katena na do tshilo na biloko na nga pona nini eza musala na ngai mettre fo ola kisana nu musala OK pour obi ke musala to sala basto senga un bon maître asinga mbongo te musala to sala bato senga la mbongo te so na traité ya ibula non c'est un bon temps na ko lobelo ki ne na fuko luka zibu de luka symbole OK mais ba to so lobelo luka symbole ya kenai mais ngapena ko dope téléphone te pena benga OK biloko to kutana voilà ba biloko bokuta na bo qui mettre noir nga uti ko loba abeti masolebe mettre notre mot chité na biso par rapport émission na biso ya mokola lelo bande ko bele ba loba ke non mettre noir lobela faire mingi kolobela faire à foutre mbongo ou bien ndeni non faire à foutre mbongo te faire à foutre mbongo te omoni ngai noir na pisaka na ba Congo na biso o surtout tout chakana ba province na biso na sa métro déjà na pisaka donc na kolinga ko soutenir moto a pisaka vous comprenez tala est-ce que dit na place au ba grand bazali ba ba makasi baza moto a faible dans la place na espace te OK parce que comment fait-il na faible et na soutenir moto a faible non non soutenir moto o a faible ou a grand le kolanga pour to simba na loboko na loboko to tindi les bosso au monde bitumba to comment bon de soutenir faire na soutenir à faire parce que pour nani azane Congo premièrement deuxièmement aza poilu ya musique africain OK aza combattre mingi alors na biso na bino to sangana to bino ngana ko kabela ferrete mais ce qui na soutenir na nzila boy et ko sala malamu mingi OK mais ba to ba lu bartene ba non o azanga nga faire soit ke ba Congo akenda ke pana non pour faire era bana ko sala ba 6 ngana na mo muke OK Zomo na mona muke donc faire banda makambo na ye faire attendre la bénédiction ya ba ne Congo nyonso OK ndenge ngamo na za na lungi ya Congo story na tie déjà bénédiction pa na ye ne Congo nyonso pour ça bénédiction ngo mona ka faire nyonso oyi asalaka isimbaka ozomona ngote na tiela o mutu kanje ozo reconnaître ngona matadi na eba siko yo moko loba au poli toga parce que na lobela kisto ki stinge la ferre et bimi et betiti na pio mutuka OK il y a 100 plaques parce que on les alagi et sika voilà siko yo moko loba pire romane autobi et autobi makala mingiti faire atango na new trace na terrain net ah tu as eu trace na terrain net très banit ouais loba non les lots de la makambo ezopisa partout do kene na kin na bambo no kin na zoka pyromane siko yo moko loba na peso kaka mutuka yango parce que ezala ki contrat d'osini oyebi ki tosala ba papier on a ebi parce que on ba so betité au pesinga mutuka siko yo moko et puis roman déjà ils en a reçu total donc c'est que ko mutuka te au poli kasi na pola yi déjà donc est-ce que moninga na boyo poser na ngana ati matadi ango yo ngoya na caméra na ngana yi na caméra ba obeta porte na ku titongo obimate ba iso to yo zo mutuka donc faire go là yango je demande à toi un téléphone na ebisa ki
zala ndengo zala ka calme ndengo na ndengo lobaka te tikala ndengo na ko répondre ka batu te yango mona faire à sala émission na Karine Mokonzi biso ba ne Congo to sepela te il fallait pas à comme un niveau oui même c'est trop il fallait pas à loba silence naé et ça arme de destruction massive. OK. Silence ça fait rigoler. Voilà. Le bateau tout on a bateau ça ça va vantar mon bien pamba mais surtout aller vraiment bien. Faire musique qui n'est lié ça là. Il y a les ça musique qui fait rigoler. Il y a un monde appelle ça comme shaitan. Voilà bande ba ola nous devons citer la biso. Est-ce que qu'est-ce que signifie shaitan? Expliquez-moi ça. Shaitan ça veut dire Satan, il y a musique congolais. OK. Il y a un monde qui appelle ça comme Jésus. Jésus, il y a musique congolais. Voilà. Les padres. Azu. Papa, il y a musique congolais. Voilà. Le seul moment où on était ferré, va te bénir on va mettre c'est que au commis au bateau on est mettre ça parti pris. Non. Bah on ça va doit mission na biso. Faire rater Afrima. Bon, faire na yeba déjà fois rater Afrima. Na neni. Pour faire les seuls trophées ne autres ça on va voir na. Ah, mais musique doit être ça n'a pas mérite. Hein? Faut mériter faire un grand chanteur ya mboga na biso, grand chanteur ya dans bato belé ba bi faire rigola. Est-ce que ngamba na ka tout ngamba mutali boso ki na lobi ki les seuls trophées tous na Congo, tout en Afrique d'avoir faire ngamba mutali boso na lobi. Aux hommes pandissants. Ngamba na mutali boso te. Voilà. Faire raisonner non. Faire rater Afrima, mais faire ayema na franc congolais. OK. Sur le bilan nasiko. Musicien nini ou la génération na bango yeba na franc congolais. Voilà. Est-ce que nzembo na franc congolais na ndako bunga ngona na mutuna? Azate. Mbongo yango toliaka. Do ayembela mbongo oyo ngana yo toliaka ara Congo. OK. Est-ce que Afrima na nzembo franc congolais? Na Congo na tsini leki na valeur. Nzembo franc congolais. Siko trophée à franc congolais. Voilà, merci beaucoup Maître Noir, tu as commis vraiment la souka émission na biso bandeko balandio numéro de contact. En tout cas, numéro de contact comme d'hab, plus 243 89 124 8871. Plus 243 89 124 8871. Wana ozu Maître Noir yemo. OK. OK Instagram obeti Diable Noir o munanga. Diable Noir o munanga. Na yamba téléphone ngamoko. Na raté na una pire petit moko boye ayambela nga téléphone do Maître Noir yeyo. Na un projet na le 11 na na Dubaï. Tout bien ça la misala moko boye. Le 25 na na Luanda. Décembre. Non, oui, le 25 décembre. OK. Na ke Dubaï na zongi Congo ils pour quelques jours. Le 25 na na Luanda, na rozonga partir le 4. Le 4 janvier. OK. Awa le 10 na na Kin. Le 25 na na Johannesburg. Donc il va calendrier na pour le moment. Il y a moi autour banda na Oyuana Yangwana. Voilà, ba remerciement na bandeko balandi. En tout cas remerciement na ngai ba golo nyonso ba ne Congo nyonso. OK. Tout ça la mission te krakate pour montrer de la biso mbo. To linga bo benga biso surtout ba di culture Congo te. To expliquer bino. Ozomona. To za la ka to yaka na internet ite pour kaka soko benga fo pe ya ngambongo. Mais bo benga rappel bo tuna ba question. Bo tuna ba question bo yeba comment fait-il que province, ville na bino ils ont évolué. Donc bamboti na batu nyonso parce que si on a le bina bana kotanga na tanga mi balé mususu ba robo donc on appelle ça bango nyonso. Voilà, merci beaucoup, tout est bien qui finit bien na bande ko tout bazo ki ten kolanda bo solo na musique avec votre humble serviteur héritier Iboula représentant valable à Bayaka. Je dis merci beaucoup à Jires Kouy de la force de l'Angola. Je te salue mon ami de tous les temps de tous les jours, pourquoi pas aussi à Artère et Gain sans peur homme vrai ba bonne guérison na yo. Luda Christ fil à l'aspect des États-Unis. Merci aussi à Dali Iboula, maman Mokonzi, maman Nadalex, pourquoi pas na bébé Star, notre bébé Daniel, je te salue. Merci aussi à Bandeko Tour, Batenaki Bisso compagnon, au Balandi Bisso partout dans le monde entier. Je dis merci beaucoup à celui qu'on appelle Mouzé derrière la caméra, ou à celui qui est un maître Noir Tobimatito, qu'on a beauté à boyer. Merci beaucoup. Na machine, qu'on a simami bon, on a RP Bossitan Pen, faut sentir vraiment mi sapi.
Et Fanda et Kuba quoi, donc il faut sentir vraiment. Donc tenez-vous prêts. Donc d'ici là, par le but quelque chose se prépare avec Papa Hervé Ferrigo là. Tomonani Soti Nzambe Azongi Nante. Play. Monatie botalelanga Congo température ya Mama Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température